Salut, bonjour, bonsoir. Balobi shalom, hein? Shalom, la famille Libota Mobimba. Partout où vous êtes, n'a pas si bien vraiment shalom. N'a pas si bien mbote, bisika bozwami. Nzambe nanga abomba bino, abatela bino vraiment. Kaka nenge to misana, bisika bozwami vraiment. Nalobi merci beaucoup. Nabino bokotaka na kati ya chaîne na biso ya famille Libota News TV boyaka na pona kolanda biso pona kotala biso et puis bopesaka biso ba conseil ceux qui eloko koloba bolobaka na biso vraiment esalaka biso plaisir yango na koloba merci na bino sur famille Libota pour votre attention sur notre chaîne. Tolobi pe mbote na ye moko topesi mama Belvi Kanzi la patrona Poutine de l'écriture to pesi mbote bisika puis azwami vraiment la famille wala na lobby vraiment to kende ko consommer film la so tartouf hein tartoufé c'est tartoufé film la so vraiment et qui to ko maka film en tout cas ils ont mérité ba trophée film ils ont mérité makambi belé la famille to kota na Bellevue TV to kende ko ta la film la pe ko sala lenge ko sala so bien kaka nde na lobaka avant ya kotela émission nanga vraiment kota na film na so tala ko zapete et ko sala so plaisir à trop. Voilà la famille to mela kibino nini bomoni artiste na biso o to bengi na kombo ya Luna o vraiment sepel sa biso na kati ya famille Libota bandeko nanga balobi actualité Luna et kozonga lisusu na réseaux sociaux ezalaka compliqué bandeko nanga tozola muka lelo soki bolali lobi bomoni makambo mosusu soki bolali lisusu lobi kuna bomoni makambo mosusu babi 10 jours au jour makambo ezokobota bandeko nanga tozoyeba te eza nini pourquoi comme ça donc réseaux sociaux pour la biso ba congolais vraiment esalama kaka bongo la famille alors biso ba oyo toyaka kopesa bino ba information tozalaka na shot bandeko nanga parce que mosala topona yango wana soki tomoni likambo moko aussi ça ne va pas il faut toi kolobela yango to pesa point de vue na biso et puis ou bien peut ça la analyse na likambo surtout so to moni moko o asepelisaka biso na kata famille Libota soki penda ba ko tchaye na likambo moko en tout cas to yaka wana pona koloba to tika kango bongo te yango bomoni nga na ye na penda koloba likambo ya Luna miezi balobi Luna miezi aboti bandeko nanga comme nga vraiment na suivi nanga ba information nango te na ligne nanga pe kokota na likambo wana na te mais nazolobela mingi makambo na moni sur les réseaux sociaux na ba poste ya Luna eza na moto a poste ki Luna bomoni bekri eza wana bulikolo wana bomoni bekri wana parce que eza mikie bozomona ngo te po eza vidéo mona na zooma ngo pe eza te bandeko nanga qu'est-ce qui se passe eloko nini oyo ekomami wana bandeko nanga eza na bacomédien na biso mosusu oyo batangaka bakombo na bango te tokoyeba kodéformer bakombo mais j'espère que vous comprendre pour ceux qui bango otangi kombo na bango en tout cas okozwa mbano na yo na YouTube okozwa copyright alors mais bato yango mpe baza bato bazosala makambo mabe c'est comme si bamiyeba déjà que baza mwa bato moko ya mabe makasi yango basala bongo pour que totiaka banini na bango te. Voilà la famille bandeko eloko nini na moni bakomi que Luna aboti andimi kozala deuxième femme ya ndeko na biso comédien oyo nazo déformer kombo na ye mais quand même bino boko comprendre hein? Oh babengi na kombo ya ducha et ma tata bandeko na moi to lobango bien ezate ba bifo okende na ka bongo po soko lobi bien ozi copyright na YouTube na ebisio bandeko nanga bakomeli Luna est-ce que yo pensa yo mpa moi si toko bondi mino kako la deuxième femme ya ndeko ducha oh moi si nazo ko se plaindre oh moi si na lobaki yo ndimino kako bota na epe mwana ondimi ko bota na epe mwana ozane pe kimia yango komi kolingaka ba nzembo ya ba deuxième femme parce que yo moko za deuxième femme la famille wana nyonso bato nani bato ka ya ngambo wana oh juste ezalaka nini
famille libota botene biso regarder po bokolo bala biso non bolandaka makambo na bango te non oyo eza publication ezalaki ya Luna. Donc si c'est comme ça totalaka mpe babiloko ya bandeko na biso famille libota te. Donc c'était la publication ya Luna a publié ozomona a publié bandeko na nga publié nini na ye moto akomeli ebongo nde Luna mpe amatisi yango na miniature atia yango likolo pour que tout le monde bamona Luna abone koloba ntango atie bongo ezaki atie biso baoyo oyo toyebi tolobela yango pour que tosauve image ne po ye soki alobi ekomemele sous problème boyebi kandi makambo etindaka ozomona Luna koya kozwa parole awa ememele problème na réseaux sociaux ekomi asalaki bazongisaki bemikolo ekomi ka système otieka boye na commentaire wana biso baoyo ntango tomoni toyei kosala analyse toyei kodénonce yango toyei koloba non eza bongo te c'est ça yango omoni biso toyei koloba parce que Luna aza moko na biso ya famille libota epuis eloko esalaka nga mpasi so likambo moke kandi na moment oyo Luna ojoue te aojoue na belle fictivité mais so likambo moke eyeli ka Luna boye fo batia belge na kati faut ka belge à côté bon toi nsima yango parce que aza maman na bango ce n'est que normal ce n'est que normal tellement Luna aza mwana na biso alors soki likambo ye mama ka fo bakotya mama na ce n'est que normal donc totrouve yango ka normal na trouve yango normal mpo bakotisi belvi belvi azalaka ne ka toujours très dessus na makambo elekaka atalaka asiki ye moko ayebi mwana na koki osala likambo bongo te me bato bakoti mwana ye donc belvi azalaka ne ka dessus omona atali aoloba nini akoloba nini kozala mama fo ozala motema monene so oza motema monene te okokosiporte makambo ebele te eya nde yamona belvi asiportaka mingi mpona bana na ye likambo ekomela davina belvi oyo aka bakotya belvi na kati ekomela soki nani bakotya belvi na kati do likambo tout belvi fo akota mais tolobi ka merci mpo Poutine aza na eloko akosala te aolemba mpe minu na ye te ozomona akolemba minu neti ka nde balobaka nzoko alembaka minu na ye te alors Poutine aza wana koki olemba minu na ye te oyo eza baluna oyo eza bato nyonso bakotiaka ye so baolobela bango fo bakotisa Poutine na kati aa na shwa te il faut kaka asima yango il faut asima yango bandeko na nga alors nga nayaki kaka mpona koporte éclaircissement moko boye na likambo yango mpo makambo mosusu bato ntango bazotala bazoconfirme alors biso toyebi vérité il faut toyaka mpona koconfirme yango pour que les gens sachent que non eza bongo te ndenge oyo alobi ozomona makambo boye oyo ezaki eza kosalure oyo eza baartiste na biso to mpe baoyo ya biso toyebi ke bazalaka na kati ya famille libota eloko moko eza mpona kosalire bango en tout cas soki toyebi mwa vérité il faut toyaka kodéfendre c'est ça oyo babengaka kozala fanatique malamu ozomona donc todéfendre belvi il faut peut-être défendre kanga na lobaka baoyo nyonso bazalaka tout autour ya belvi s'il y a un problème oyo tomoni ke ça ne va pas oyo tomoni ke tokoki kodéfendre il faut toya koloba il faut toya koloba tokoki kobomba yango te yango bomoni présence na nga vraiment eye kolobela likambo ya Luna ozomona parce que Luna akozongela biso toyebi ndeka davina apo aza absente abotaki nde mpe Luna akozongela biso alors baza ya biso ozomona baza na kati ya famille libota vraiment makila na bango etanga na kati ya famille libota ozomona baza notre sang alors so likambo ezali faut toya koloba yango bomoni nga na se permettre nasala vidéo oyo la famille libota boteni nga regard te mpona kolobaki totala bilo na bango no totali bilo na bango te tozwi yango epa Luna bato bayaka kokommente epa Luna donc tokotaki epa Luna mpo aza ya biso il faut tokota ntango atie publication na il faut tokota alors tant tokoti tomoni babiloko alors faut toya kolave image wana ke Luna abimaka na ducha te ozo comprendre nayebi ke bokocomprendre nde nazokodéforme yango abimaka na ducha te ozomona abimaka na ye tatika mpe kobima na ye te aza mpe deuxième femme na ye te vous confondez les choses oyo mwasi wana alobaka mwasi aducha oyo alobaka ezalaka Lina voilà ezalaka Lina ezalaka Luna te Lina wana ajouaka na SB
aza moko ya SB tomona ka epe aka ko sala droit de réponse aka ko loba nga kuna mona ngona zapana ngona kipango te pour dire que biso ne tozabe to kipana so makamla bango ti to tchala so makamla bango kati makambo tongo yinde ki na réseaux sociaux alors ezaki na epa aka ko répondre linango a jour na SB do aza mwana SB alors bakoki jamais ko pota luna na makambo oyo eza luna na biso aza na makambo wana ti yango moni biso photo sani to ya koloba po te bi ke eza luna te eza lina il faut to ko éclaircir oyo aza luna ok aza luna oyo ajouaka mingi mingi na kati ya Belleville TV aza lina te oyo ajouaka na SB oyo balobaki ke oyo mwasi ya ducha ayaka koloba ya ducha ayaki koloba eza ye te eza ye aza la concerna te ozomona la concerné eza luna te bandeko nanga botika koconfondre makambo botika koconfondre makambo parce que luna na biso aza na makambo wana te mpe ayebi yango te la famille faut tozala vigilant faut tozala vigilant likambo tomoni ke eza bongo te tondima non tokondima te non et ça matin alors biso baoyo toza wana mpona kolobela Poutine so tomoni likambo oyo eza ça ne va pas na baoyo nyonso bajouana kati ya Belleville TV il faut to kodéfendre biso famille bota todéfendra kaka makambo malamu jamais todéfendra baanti-valeur neti nga mpena boye nakoki jamais koya kodéfendre anti-valeur mpo naza moto famille bota il y a des gens qui se respectent ozomona eza na bato base respecta na kati ya famille bota alors tokoki koya kosala baanalyse bidon te tokoki koya kosala baanalyse moya okosela bato makambo te to ya kocréer non on n'est pas là pour ça toza na mpona kosala mosala so comme il faut comme il se doit ok alors tant tomona mo makambo boye oyo eza ya mabe oyo esepelisi biso te atonke bato tojoana tolobela ya Belleville il faut toya koloba tokoki kobomba yango te faut toya koloba ozomona mpo bango baza kaka ta moto oyo moto alongwe moto asayebi fo balandela mais biso tolandela makambo na bango te nalandela yango c'est parce que ezalaki na page ya luna s'il vous plaît ezalaki na page ya luna ndatie likambo oyo alors luna atia yango pamba te soki atia yango c'est pour que biso baoyo tozwa yango tolobela yango au lieu ke ye aloba parce que luna bakoma kobanga kosala baémission bakoka lisu te par rapport na likambo oyo oyo asatandaka nango te botela ye baincompréhension bafinga voir me mama na ye atika na bashoki wana na motema na ye ozomona atika na bamakambo bablesse wana etikala ye alors bakoma kobanga na bango micro mwa likambo ezali amoni moyeta bino nazwaka commentaire yango namatisa yango na page nanga comme ça bato balobaka bameka koloba olienga na ya koloba c'est juste ça lokola biso toza ya famille libota tomoni message yango mpe toye koloba mpona kosauve oyo ezali image ya luna mpo toyebi vérité ndenge makambo ngo ezalaki ozomona so toyebi vérité tobomba pourquoi faut toya koloba ke luna aza na makambo wana te aza libanda ya makambo wana jamais tokoki koluka tondima yango likambo biso mo toyebi ke eza bongo te mais tondima non non ça ne peut pas se faire bandeko na nga ekoki osalama te famille libota koki osalama te yango ozomona biso tozoya koloba tozoya kodénonce toyaka kaka kodénonce baanti-valeur biso jamais ndeti nga mpena jamais na otikala kotombola anti-valeur jamais ata moto anga aza moto ya famille libota aye kosala eloko mo boye eke alobi babétise ndenge bango moko na l'autre côté balobaka jamais nakoya kosoutenir ye jamais non ça yango jamais mpe ekoarrive te parce que famille libota il y a des gens qui se respectent il y a des pères de famille il y a des mères de famille il y a des mariés donc il y a la catégorie et belé oyo eza na oyo base respecta na kati ya famille libota alors toza wana te mpona koya koloba bainsanité jamais ekoki kokomela biso na kati ya famille libota tozalaka toujours la droiture tozalaka toujours mpona koloba likambo eza vrai neti nga mpena boye en tout cas soki osabone ozalons jamais déci mpo jamais nakoya koloba likambo boye na martele so likambo boye non oyo nayebi ke eza mensonge na osala yango te
aucun jour dans salango na yo likambo na yebi oh na moni ke fona loba il faut laver muto a bato bazana makanisi moko peut-être ya mabe pona muto wana na ko laver na ko longa soki na yebi vérité so pe na yebi vérité te na yo loba langa te so pe na yebi keza eza bo solo te ngala nina comme ça bo solo na salango te ozomona famille bota na salango te alors bino bato bolandaka biso il faut que la paix sage tozana bato balandaka biso bazaka sage mutu vraiment esalaka oh azo comprendre que non mutu asali analyse na ye eza boye mutu pasali analyse na eza boye alors ngai il faut natalisa koto ka nde bible eloba na biso batie biso nzela malamu na nzela mabe yo nde opona soki oponi nzela malamu ezodépendre na yo soki oponi nzela mabe kaka yo me batie na biso na disposition na biso ozomona famille alors il faut tozala très prudent. Il faut vraiment être très prudent dans le monde à l'élo, monde à maboki, monde à théâtre. Quand ma bécotie tellement ébélé, les gens ne se retrouvent plus dans le monde de la comédie. Aux hommes, bah tu vas se retrouver le soutien parce que ma bécotie m'a cassé. So tu as dit que l'on est qu'à poster, bah ça artiste, il faut qu'on crée les lots boy. Et là comment on peut créer un peu de l'homme grave. N'est-ce qu'on va faire la deuxième famille à mon tout boy. Aïe aïe. Et là, on dit que on créer. Pour que moi, si peut-être à la cale sous ma baie, pour que Kakabatuba celle les missions, regardez comment vous êtes trop méchants. Vous êtes vraiment méchants dans le cas bino. Vous êtes la montée maman quoi ma baie, on dirait rage mo na bino. Mais c'est pas gentil. C'est pas gentil. Au-moins. C'est pas gentil. Tout petit qu'a vu, on a vu les qui to côté. Et ça qui to côté. Bah comédien a besoin, bah s'épanouir. Bah comédien a besoin, tel tout le monde bah Jérémy bah kei. Bah ben c'est bon pour la moussala. La calaba comédien ça qui boité mais les loba comédien bah vu bah en plein bah voyager tout petit bango. Et ça tant na bango. Mais biso ni tout la bah division moko bezanga mutu na makolo. Soko lingara Y ou Z. C'est la promotion Y. L'obéla Y na makamli mais tika koluka ko coach ba na salité. N'est-ce que vous ko coach na salité bon la buzoba ya bongo. Qui a cette deuxième femme ya mutu tel. Tant ba belle famille ba zoyoka. Peut-être ba ndeko linga luna. Ba ndeko sepena luna tant ba yoki yango. Et là ko ni ba coach na mituna bango. Ba ko yina luna. Pour que yo individu moko boye bino makambute c'est parce que kako soutenir ka mutu moko boye alors ngo sali réputation mutu là pour soutenir mutu là pour mutu là tombama mutu là mutu soit quitte c'est pas gentil makambo bo sala nzamba o juger bino nzamba ko juger bino bande kolanga bo tika viwana bo c'est qui to côté ça malamu te bo tika ko luka ko coach ba comédien na poto botika koluka ko dénigrer ba comédien koluka ko tia bona ba dimension moko be mususu ya mabe koluka ko créer ba makambo peut-être ouais koluka ça que mutu le peut-être mutu tia muninga lisu pe boy abala etant yo lobele ka za deuxième fois mutu be on m'appelle muta bangi non totika bandi kolanga et ça na ba mususu ba sepela na luna tomba yo tika likambo na yo lobi ka za deuxième femme ya lucha ya ndeko intel boni batebeli bakoki po yina luna ba yini pe carrément o bande ko to zaper batuko pourquoi quoi ba mensonge na télévision sur internet ezakani et puis so ebili kamte tout na bien tout na c'est vrai bah comme ça le quoi coco mais le cas vérifie ils ont vraiment formation bien bon ça quand vous aurez information to ka yeli ka po yokoloba o ka ko yoki ba check na ni po yokoloba sans pourtant au vérifier c'est vraiment malheureux hein c'est vraiment malheureux quand on est dans le baka monde à théâtre oyo ceux qui YouTube au bandeko mususu et ça là bango bien ba apprendre makambe be na YouTube mais biso YouTube mais là so buzo bande na buzoba YouTube est même sur Bouzoba, même sur ma caméra et même sur la Bouzoba dans le monde du théâtre. Alors c'est pas bon. Et ça qui est au côté de la famille. Tout petit vie, oh c'est pas gentil, c'est pas bon.
na bino bato bozalaka na mpona communiquer. Botika ya kitoko te, botika ba comédien ba évoluer bazala bien, botika Luna avant de kimia à la vie comme il faut, et puis botika combo et à belle vie. Botika, et voilà la famille en Cana, il est qui bino, ouais, c'est peli à s'abonner, la tiki bino, on se retrouve à la prochaine.